koyoka na edite soki penza moto asosoli eyano oyo awuti kopesa nakanisi bandeko eza telema flu bolanda awuti koloba bien ke tango kayen akendeki kokutana na mwasi oyo abalaki me akoki koexplike biso te baboti na ye ba anani asote koloba ke mbisi alandaka bisika mai eza kojola nakanisi papa za mwana bien ke ozali koloba makambo oyo peut-être baprenaki yo yango to yo moko ozali kopusana bainvestigation mais kibonzambe ezalaka bongo te lolenge yo ozali kolobela yango okolimbisa nga moke pourkoi nalobi ezali lolenge wana te pamba te place oyo yo ozalaki te il faut un témoin oculaire azala aexplike bafait vrai ndenge lisolo yango elekelaki mpo enfin ke baoyo bakoya na nsima bazala na kati na nzela bayebake bukoko na bango ezalaki boye 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 biso tozolinga koyeba lolenge moko mpe na balandi balingi bayeba tolobelaki likambo ya création ya ebandeli ya mokili bato tata mokeli akelaki donc déjà toefase bazali bana ya adam na eva te toefase yango déjà parce que leki ya Caïn ayaki après 130 ans donc après 130 ans nde mwana wana ayaki kobotama mais o maloba oyo Caïn alobaki epa tata mokeli alobaki yango avant mwana wana seti abotama ke soki bato bamoni ngai c'est là où tozotelemela to drible bato te pamba te seti aye après 130 ans donc de 1 tina 130 ans mwana moko kati na bango ezalaka te me maloba ya Caïn epai ya tata mokeli naki impolitesse na ye koloba na tata mokeli eske otiaki nga nazala mokengeli ya ndeko na nga nakanisi vraiment atakuti mwana nga na beboti nakobeta ye mwa mbata tozolobela likambo ya différence wana ya écart ya 130 ans maloba na ye elobamaki mwa avant déjà ya solo outi koloba ke bangongo matondo outi koloba ke ya solo ke yo nde okodefendre mais tobandi kocomprendre yo obandi déjà kocomprendre bisika mabunga ya bible eza ndenge yo tangeli biso kotanga ya bakombo wana awa epa na biso elekaka bongo te bakombo nyonso tangi wana tokobanda komemaka yo na bafosete na yango na balandi nyonso bacomprendre lolenge si ososoli déjà ke écart wana ekomi impossible po ye aloba déjà avant bato bazala et puis avant bato bazala pays moko il faut ezala déjà bandeko balandi bazolinga bayeba tata ya fille oyo Caïn abalaka kombo na ye nani mama na ye nani puisque esalamaka na écart ya 130 ans mais ozalo na réponse ya kopesa na esika wana te nakanisi bandeko tokopusana mwa moke tomeka koyanola ndeko na biso benasha o azali kokomela biso ndeko na ngai matondo nasepeli na makambo ozali kokoma ke olobi ke biso tozolinga tocreye racisme ndeko na koloba na yo en direct ya radio nakogangaka o effort na bible kaka yo simbi na bible kaka yo simbi ndeko oyo eza papa ndombele ya mokili mobimba eza na plein de racisme na kati ya bible oyo simbi plein ndeko na ngai plein yango boya koyekola pourquoi bato batelemi
oya koloba bino makambo bato mosusu bana ose koloba te tokomema yo avec des épreuves na baverset biblique na histoire na kati ya bible ocomprendre ke na kati ya bible racisme ejoua rôle moko très efficace okoboya ndeko Benasha outi koloba ke eske mfumuki mbangu azali mobikisi ya mokili mobimba ndeko Benasha yoka eyano mfumuki mbangu azali mobikisi ya mokili mobimba te landa likambo oyo tout comme Jésus azali mobikisi ya mokili mobimba te tout comme Bouddha azali mobikisi ya mokili mobimba te tout comme prophète Mohamed kimia balongo ezala kati na ye azali mobikisi ya mokili mobimba te kaka na okengelo mulai te ndeko na ngai Benasha ozali motangi na Biblia landa ndenge tata mokeli na Biblia na bino akomaki ba instruction na ye pamba te Bible oyo simbi eza soki ba 40e version ya différent obanda na ba version King James style lelo na ba Mormon témoin de Jéhovah eza na ba kokoso ebele na kati ya ba makumi wana papa ndombela zolo bino po ayebi yango na Bible oyo simbi po ozwa ndeko ya réponse oyo nauti kopesa yo question na yo po oyeba ke mfumuki mbangu azali mobikisi ya mokili mobimba te me aye mpo na loposo moyindo ezali maloba ye moko mfumuki mbangu alobaka yango epai ya soda oyo akangaka ye na lisolo na nzombo nkombo na ye ezalaka muta mfufu wana tosote me kasi zwa eyano na verse na yo ya Bible Luka Deutéronome chapitre 32 na bandeli verse oyo Luka Deutéronome chapitre 32 otanga verse 7, 8 na 9 na kati ya baverse oyo na pesi yo ndeko na ngai Benasha na balandi okocomprendre pourquoi mfumuki mbangu atelemi avec force na kati ya bilenge mibali oyo na bilenge basi oyo bazopasula baverse ya Bible na mutu kutu baza nango na Bible yango esika na te me tanga makambo na ye biso ndeko na okocomprendre lolenge ata mokeli akelaka banation asalaka ba être suprême na chaque nation okocomprendre ke lelo Jésus soki bolobi ezali mpona mokili mobimba yebake bozofaire koéchouer se mission ya Jésus ti mokili kokufaka musulman akondimaka jamais Jésus comme sauveur na ye bouddhiste akondimaka jamais Jésus comme sauveur na ye y compris ba India le kaka yo moto moyindo bamemela yo yango na nkudu na masuwa et voilà baversa oyo na baverse moko très favorisé mpona bango lelo yo otikala bongo na abongo na bandeli susu chaque race chaque point ya mokili tata mokeli atinda guide na bango tata mokeli atindaka guide tango nini tangu libota wana ya nzambe libota ya tata mokeli na lolenge na ngambu na bango babungi etambo lileli ya bakoko na bango nde mokili ya molimo edesidaka kotinda un serviteur obengaka motindami na kikongo tobengaka ye ntumwa na français babengi ye Jésus comme Jésus lui il a dit je suis un envoyé vers vous le père qui m'a envoyé cela veut dire motindami motindami ya tata mokeli ndeko na ngai bolanda ayaka soki libota ya tata nzambe babungi etamboli leli ya bakoko na bango yango limoki na molimo etindaka gidi moko aya na maloba oyo babungisaki mpo erekole bango na mokili ya molimo lolenge moko mpe Yesu ayaki aye uniquement mpo na peuple ya Israele Matthieu chapitre 15 verset 24 lolenge moko mpe prophète Mohamed aya mpe Bouddha atelemaka lelo mfumuki mbangu aye kaka na mantambe ya bayaya kipa mvita maloba yango batika yango biso lelo bana bilembo telemi na yango nakanisi nakokende susu mwa mbangu bisika ndeko nentiulu azali soki aza na maloba kobakisa
bongo abakisama aloba potokoba ndeko neti lulu matondo mbutalindo mbele toza na esengo mpe ntsai na omoni ete mama Benesha azali na kati ya masolo mpe mbuta zambwana asili kokota na kati ya masolo yali esengo mingi masolo ezalaka nde boye ntango boye mpona kosala boluka bozwa boyebe baninga baza nango mpe bokomplete oyo ya bino yango na nayebana natuna mutu na moke na ete na mbuta zambwana bakoti mpona kodefendre bible to bakoti mpona kotalisa biso keno kaye ezalaki bongo te ndenge bible eza lokuta mutu atonto oyebana na yambo yango wana yambo tokoba na matoko ezalaki mpona mbuta zambwana ma yakuti koloba matoni. Donc opesi nga na répondre totuni soki bokoti mpona kodefendre bible ou bien bokoti mpona komodifie bible lokola bakosa biso na kati kuna atonto oyeba yambo tokoba. non ngai partout nakendaka na monde bisika nyonso nazali mondimi ozali mwinda place molili ezali mwinda kitoko na yango bato bamona clair ngolo masoki namoni place bato baza kolobola makambo oyo nayebi ke eza na libungi nakotia lumière na kati. C'est ça ma réponse. Kasi yango tontoyeba tozwa précision. Bon, précision nazana awa sur 5 sujets bobimisi ata moko eza na clarité ezali te nyonso eza na molili. Kasi yango tonto ke na clarité sikawa pamba te bango bakei na pesi déjà clarité na ngai que l'homme animal mutu nyonso aza ko se comporter en dehors ya mokano ya Nzambe c'est un homme animal. Na pesi no ba exemple ya tuchi uchu basimbi ba machete bazali ko boma la génocide. Nazwi na ba mbwa. Parce que ba nyama soki basali bitumbako ya ba uzo la mwasi. Oya okota premier mwasi wana batike bitumbe sili na wa. Même mibali ya biso bato. Soki bazako wela likambo village nyonso pays nyonso okota saga toza banyama koleka banyama o tobengaka banyama. C'est ça l'homme animal na expliquer bino ta ya Caïn ezalaki ta ya banyama. L'homme vivait comme l'animal seul enoki mutamwana ki na pembeni ya kobengama aza na esprit de Dieu na répondre bino ke ignorance ya bino kokanisa ete Nzambe asali mutu na lolenge na avec son esprit. Nzambe aza matériel te nzota mutu ezali pamba. Kolo isa lobaki ete oya kobatela nzoto na ye akokufa mais oya kobungisa yango akomona ngai elingi lobaki l'homme est d'abord valeur ya mutu c'est l'esprit d'abord c'est tout. Toza kosola boye tozomona non tozosimbana non mais toza kosechanger nini ba esprit soki bino bozwaka valeur ya mutu comme o mpo na bomi ye moi je te dirais que même Nzambe apesi ordre boma mutu wana azani kaka nyama na miso Nzambe. Matondo mutamutu tomoni ete boye ko défendre Bible pamba te mais ce mutu na mona kotuna kolandela pasi bino bolobi ke homme azali homme animal yata ya Caïn homme animal bolimbisi mutamutu to tuna mutu na boye oui to limbola awa ke biso batu tozali ba homme animal matondo mingi ndenge bolobeli solo makanisi na bino so effort nini bino bozali kosala po te mutu alungu na homme animal oyo wana ndenge bopesi ndakisa oyo wana lelo Rwandais azokata bandeko ne na machette parce que c'est homme animal bino siko attaqué homme oyo azali homme créateur que Nzamba Yesu apesi bino bwanya pe confiance et loko nini bozo kosala effort ni bozo kosala pamba te bandeko basi machette bazali ba chrétien lokola bino baza pe bato ya lumière lokola bino bango wana pe bazo sala nyonso wana oyo nyonso tozo komona pe na kati na eleko oyo nyonso tozo kosouffrir yaka ba chrétien baza pe kaka bato ayebi Yesu otoyebite bino effort ni bosana ete no yambo na kota la deuxième moi synthèse ba mi balé on za nango yambo to kota na ete ni oyo to tika wande usuwa loba yambo to kota wana to so le pour na mboka bino nguta Zambwana. Réponse na eza na deux phases. Phase ya liboso eloko nini boza kosala na banza bomona ka ba église tondi partout au monde bongola motema wande premier effort na biso. Deuxième effort na biso olobete ba chrétien baza ebele baza ko bomana ka ba chrétien baza ko sala boye ba passer kutu baza okoyoka passer la bomaki mwasi na des choses pareilles. Alors da ko yebisa yo pe na banzo sio yoka na Bible quelque part place Santo Petelo akata kilito ya soda. C'est pour vous dire que foi ya mutu kondima mutu sainteté ya mutu il faut qu'on maintenir yango. O maintenir yango te o perdre yango mutu même na dernière minute ko ino koma homme animal ndenge Judas Iscariot na minute suka akoma inepe homme animal à vous l'antenne. Matondo mbuta nezambwana